Melina. Donc on relise ça. Le loup n'a même pas bloqué. Balia on s'en a boutou. Et pas un an. Banat. Le balai nous en a boutou ce qu'on a en fan. Dans ce cas, le bureau est inscrit na peu pour balia. Pour les lobes, le quoi lobby pe na teka qui n'a gâté. Zai kana moins 200 francs on a sombé de boralipa. On est l'hôtel le papa. Mikolo vraiment ko teka pasi. Mutako oyana mbongo préféré somba ne bilo olia. Okotia bilama bando tandaki ti ozonga ta musuka 2000 francs. So ozonga futi transport otika na combien? Bon, exact papa. Maman, yo banzole la dia boelo boteka te ngasko fa na ke classe. Mbongo ni na ngono ke na mpo do banzole la loboteka te baninga kuna dia ba banzi be examen. Siko nga no suka wapi lelo fona keni. Maman. Ouais. Soki mbongo ezali. Na futa to. Yo nsinde bo vandelinga bo na osepela. Baninga bakendaka te okeyi ata biso ntango toza kotanga soki babengani yo oluketa moyo kokota osota mwa bamira mikuse mpa amino ezalaka te. Mama nyonso wana lobesi nasali yango mama trouve ka solution mobile longa ke classe mama oyo eza kotanga ka na baretard apamba mama na yo yo keno classe te mama kende Les garçons. Yo, oye ta musote mirte. Usala ta sport mo kote. surveillant ba ebelo sauter mironde. Ozeli herbe siffler, ba tutu ba koti, okene tozo tuna renseignement na direction, o s'éclipse au koti. Ndanga ba sala kat. Direction tout wana ba ebiki na futi na ngate. Oh non, ça va on va tracer ya pas. Ça va bon ba ça faible maman na ngate. Tala, boke pa mi wana, bode fata mikata 500 francs na bolia. Oyo kitembo. Ok, non, on s'entend mikata 500 francs. Pour la baisse aba wana nyoma 200 francs. Les kaka no maman. Poso bozu mikate bode bomeni ma esani. Na zonde fape fo ni wana. Maman, ni na def sanga mikate bongo siko kuna na yango. Bonga ta suto maboko eko kanga te. papa esinga mbongo pe ni basuka maboko esinga mbongo ata koka moko ese no pe mbongo soki ata na poko. Zo koka mo pa mami. Dede. Na ngori bana pona soni papa. Yaya. Ti wapi tu? Oyebi oza mayele makasi yaya. Ndo ozebisa mwana sote mie. Ozo pesi akeneta otuna nzambe tikata na seka. Yo tata. Ola kisa mwana abeti na fete ke na direction asa ina talinga tuna likambo akimi akoti. Yo ebi teke soki batu wana ba surveillant ba koti ba bando tanga ba kombo. Tanga ba koma na nini na bango ba ko bengane. En plus ba no ba koma na ba kamoko problématique ba futa mneve kana passe. Po photo luka. Il faut soki na kesenga mama te na ke koteka na défi. Soki na oyebi ke baninga soko lesanga mutu ali boso te na likele. Po so na le. Po na zongisa. O ba explication te. Ba journaliste ba kosa. Ma prof à histoire na classe va ça. Mais pour le moment, fais ce que tu peux. Pour na bana bazala bien, pour na ngapena zala bien. Eh Dédé. Oyebi ke na sala nyonso oyo pona kosu. Na komuna oyo basoni oke pa ba mama. Ko senga ileki. Yo moko kotel mate pe oke luka musala papa. Bando luka ka musala tout moko yango nde po ngwe sanga siko. Ozuite ba luka ka te po musala ba so mbano ko. Maman wana papa wana ava maman na ngata za papa la. Zana soni ko. Zana soni basalisa ko kaka. Papa pardon sokola na mwami fo na bomba ki ya stuka na ngana ndao. Ok lukata transport musala na. Kenda te siko chikaki ba dossier papa tala to banda boiti wapi. On goza na place na ngati. Akanga bete dede bete vi. Ya zara na ba reserve ba ramasa na biso te malgré la tara ba couper. Mama Maman, si on Botanga. Un peu de respect s'il te plaît. Azamukolo. Fais. Yaya capté. Bien. Ngala te oyo la boro, ngala pale ba ngala kenchi. Na kima classe na musala. Asa le colomoro na photo mankara fait na ba réserve. Le colomoro na vraiment en embrayage. Excusez. Petit. On a respecté. Oh. Oh, le banana lipa namno. Oh.
Vieux. Les parapolitaires, c'est un quotidien, mais tout ce qu'on a. Et l'eau reconnaît ça, et l'eau remonte à la venda, ça va apoli. N'a pas été un chic qui fait qu'il n'a pas le fanum, à coca, coca, ta dame, tes poils. Vieux, tiens là, vieux, mon soeur, vous êtes bête, vieux, sur la tête, là. Pas de respect. On dit qu'il y a un Debout. Pardon. Monifé, Azar autoritaire, mais ça irresponsable. On va papa. Il y a un quartier, il y a un quartier. Fais rigueur, mais fais rigueur, le temps, on l'a un bon. Fais solo la biso mtupe dans la bosse de bête. Est-ce qu'on fait le papier pour la bosse comme Il y a un quartier. Tellement solo la tellement biso mtupe bête. Tu peux faire balle, n'est pas tu fais balle ne contrôle. Maman benga tellement kende. Je dis ici là ici. Ve kasi mati mbambo wa tele. Ve pe mo wa tele. Fais bima ma o fe nyongo za tele. Madame Kope za la raté. Ah, V, na ba respect na ba classe au temps fait ba kela mbo. Le contrefacteur est puni de servitude manale. Les contrefacteurs. Vous venez d'où? De la maison, on va à l'école. Ah. Maman Azakuna. Petrus, madame son fait na bilolo Argentino Toulouse. Madame son. Les enfants, il faut pas tranquilliser. Bokende kaka makolo malembe pas ça musika te. Ndeto sana gombe. Soko leki kitambo magasin. Willeri. Kokoti na Willeri. Baron moi Forescom. Omoni so baluki na pépinière. Moi je vais vous accompagner. Tokende la classe. La réunion de parents va kenda la ba couper TV. Coupa rouge. La réunion de Tala na la niveau. Vona otike sika bona fa karte. Tsika ba wanya bana ke sopa. Somonga na ya mama olembanga tina ka mwana. Babengani bana nyoso nzela moko. Alors que gouvernement balobaki ke bana batanga bomba paramba luka ba kopesa. Mais kuna bayisinga na wana ngana ke luka ekole wana o balobaki bongo na kotsa bana nga. Ata na sali nini mama ifoka na futela bana. Siko na futi moko. Mi bale na okokate wa musu basenga 250 musu 200 ba compte mama musu 300 na futika oya 250 wa mwasi musu ba oya musu musu na ndeko na mbati na soko kanga te mama na futa ndaku na lesa na nyoso na okokate suke mama ata lipapa bien ku na okosomba te bilamba na so asina oteka mama mwana na ngai libala mobimba yo kota beboy kaka tango nyoso oyepa mama tango nyoso ebe pa mama olinga bana batanga beyo ngana tata na oto sala mpeso kito ya kite mwana kenda kalibala nde asunga ka baboti biso to aussi to komi mpaka peso ki biso to yaki na ngote nde to linga kito suka bon ebonga kinde yo loko ke libala bo yo ko jwa kuna mwa mbongo okoyera kabiso mwa provision mpe komande biso baboti to komi mpaka boye mpe biso to pesa ka yo mwana to kosa pe boni yo koma belo kwa moto aina matanga bebota ta ningo kumpelo kwa moto aina matanga lokomisu kolela mwana na ngai na lobi na ndenge ya mabete na ko pesa onde toli mama na kwaki yote njoko alembaka mino nete to kosa be kosala tika kolela komona kolela bwe pasi mwana kabanda ngatika da kadi na zoe bisale ya nzamba pambola makote bana mobile nanga na mokili na mona ndiba zami ba emisatu te karo tu kosekisanga e monana obiso esika kimi ezali e monana netinga nazwa kimia moko non e mana ebiti aza extra dans mon bel nanga ya bomwana na okola naye na obota bana naye donc naza kimia moko mon bel nanga kimia pesa nga karo na ebiti Johnny nanga bébé Jinanga ya yoza aza extra menganga extraordinaire oya nga na benga ye mon cadeau du ciel ya on va lui tricher
Comment ça va bien en bas là, Maman, ya. Johnny sommes ici 16h, 17h pile, hasard. De quand tu es au coma? De 10 minutes déjà, 17h dans 10 minutes. De au coma. Yo yebi mobile no malamu maman. Ya yo ni kanzelani. Pona maman embouteillage yo ezana Kinshasa. Akoma 17h pile. Tala. Johnny nanga. Ce qui dit 16h le bête sim ça soit comme nous on a goûté 17h. Aza mal à l'aise. Yaya ko préférer kota pour filer ba venir. Je vois qu'il y a poto la voiture mais qui papa problème ni. Abi ande ko leka ko kota ko take. Oui, allô? C'est kaka pona. Oui. Quand on parle du lui yaya. Oh, honorable Tina. Oh, moi je viens d'arriver à la maison. Mais par rapport à ton dossier, vraiment, je m'excuse. Je m'excuse. Non, on a vraiment. Allez, tu vas comme l'un eh, tu es de Koukangam, non, tu es pas là, tu es pas là. Je le ferai demain matin. Donc, demain matin, je vais le faire. Merci, honorable. Merci. Papa cher. Bonsoir, Papa chérie. Bonsoir. Nazali, papa. Il faut que moi, ben, Siliki, honorable, on va t'y côté. On va t'y côté, vraiment, on peut la moussette. C'est un dossier très sensible, ma chérie. Un bureau. C'est un dossier très sensible, je te dis. Mais bon, tel mes arara. Nabi qui est dans ça, dans le lobby. Bonjour. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a provoqué, qui t'a frappé? Mais là, mon père n'a bêti, oh? Bobundi n'a yé boswani? Ma bundi te. Na ebite soki na lobi ne mabe. Aye ko ebisa. Donc il y a un fiki yé. Pourquoi ce qu'on soit là, moi, il faut finir à tata naï. Au final, on va pas aller le faire. Il y a un kakanga nini. Il y a un nini en d'accord. Ah, boni, yo. Oya ka boy boni, oye pour tout na likamoto ba nibe ko ko. Oh, la fingi yo na zongi seli. Ata na yo ki makamba finga te me nyoso lobi wana na zongi seli. Onde ni boma na mutu na yo. Nani? Oye ka boy ko leka. On continue. On kuta mwana na ko le ko ba ka makambo ka mutu na mutu te boboni. Nini yekwe? Nini yekwe? Mwana ya ye yawo. Alobi ate ba ko bengala bana na Minerva tandenga ko. Pasi penza pasi akomona de pasi mwana oyo. Minerva be ye moto akofuta. Kolesa bana be ye, koletisa bana be ye, nyoso be na motu na. Mpa yawo ayi ko bana ya kiminda. Ndako mo sa charge nyoso. Oya kana vitesse boeboni. Ba okaka na likambo ba koloba na. Mobala ki mandako ebite ke mobala ina saka te. Ale lokote. Mpe makambo tu etonga be na motu na. Ye pa ale lokote mpe ya tshonisa ka ngoka ke pa ngai na yo. Ayi ko jwa ninga ye wana ayi ko jwa mbongo ya Minerva. Ya bana bako bengana bana ye bako koka komona bana nena na ndako boete yango na ye ko senga mbongo te tata. Mena zongi sama ya miso wa na kaso ko ya problème monene donc ko ya pour mobile na kineli yo charge ya bana ibota mobile ya famille donc yo soko ye pas tata ko senga quelque chose to mama il faut bana koela bato bako kasa locataire wana sa temi so kaso ko to kumari ngai na ki ko pese to ndenge na ko na kise na ko lo bana ndi to mo ne bi pete so ki na lobi mane na bana ki ko pese to abanda ke ndali bana tuma ke pa moto akopesa tori mobile na ye nde mobile na ye singa yaya wato pesa ye tori ke mobile asa ka boy pona mwasi na yo opesa ye tori kwa kwa mobile libele za elenge surtout soko kutena mufini kwa nzungu na mama lokola sapato ngana ema 42 Obominga 42 mama ngana yo libala za moni ki oga libala bato babengi baloba ngoka ka mebayiba moni ndo lobi 42 c'est bien bon. Mais la valeur d'un bien dépend de l'utilisateur. Pour somba sapato za na pour monter mais rola ta on comme un problème. Moi on so sombi sapato cher maniatia ma métal lobi. Ngana ndima pointure à moi si na ngai na sala ki fort que na lata kango bien. Zomona na pesa ngo valeur na miso abato. Camarade na yo mais c'est asa tout. Tu vois le tout philosophique. Donc asa incarné nyonso pona. Vraiment. Et on a une question ya buzobo bato na bato te o soki ne ndako ezika na mwasi na mwana na maman pona nini te na répondre à la question na te. Pour maman, domaine familial. Ma femme, domaine privé. Privé. Et personnel. Et personnel. On
on doit draguer là. On casse la tienne là. mibali na biso badraka biso chaque jour ema kutu mikomso aoke mosala te abandisi kolulanga ndenge ebandaki. Mais image ema na omona te mosapino ya yalia sekio yaya monene te monene ekomokanga ngai ye moko ayebisinga mama longola nasombelo mosusu. Yes, ça le son qui ça pardon. Je t'appelle Tolia, bébé nanga, azwa ben. Après, j'ai une accompagnée pour aligner la tête, ce qui est sa zone. Pas de sort. Pas d'entrée prison. Ma chérie. Mais yo songo ko sa table mo ba na nga pe nga ndro ya kalate na mona tiki papa. Oliette. Maman. Oh na kuna so kutinga tena ndako. Mais on raté quoi Oliette? Pour moi net na lei sakai. Oi ba temo mayele. Non ya. Na bien ya. Non ya papa. Na tiki mino. Maman s'occupe là on a. Bébé viens. Yaya. Oh ande bisonji. Kuna idani. Maelisa ko bima. Bébé bisa ko ya. Yaya. Na ki arranger na bébé na ngama. Bébé do monana. Naina FCLO Moko, hein? Ah, toi Napoto, écoute-moi, Napoto, c'est ici, et c'est ici que Bourba a émancipation, vous êtes émancipé. Belinda, c'est l'Europe, hein? C'est l'Europe. Et ça, tu peux travailler comme Gapé n'a pas travaillé, mais Naïf Saro que Ngai quand même, mon étoile na Congo, na sala ba classe, comme na ko so musala ba classe na sat, moi je suis licencié. Parce que niveau on a na ça échafaudage, je peux pas, na ko sala ngote quand même na moi na Paris. Caleb, yoka non. Caleb, soki na Afrique, au Salaba, soki ba au commence licencié qui licencié na yo, c'est là-bas, c'est pas ici. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Écoute-moi. Oh. Évidemment, je vais te dire aussi une chose. Écoute-moi. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas seulement que l'argent autour de ça, il y a taf nayo. Il y a CAF, il y a caisse d'allocation familiale, ça Les enfants sont nôtres. Oui. Bana, Baza, écoute-moi, Belinda, je sais, moi je t'avais dit, un jour tu vas changer de comportement. Maintenant, là, tu te comportes comme maintenant les femmes d'ici. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Ce sont nos enfants. Bafouta, on a la caisse d'allocation familiale. Bon, il y a CAF. Évidemment, c'est l'argent. Mais c'est ça que tu profites avec ça. Tu profites. Non, écoute-moi. Non, Belinda. Je suis licencié quand je suis au Congo. Quand je suis dans Zaïre. Écoute-moi. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon. Est-ce qu'on salon et bon, on travaille. Est-ce qu'on peut travailler? Tout ça, tout ça, les locaux. Nakosala te parce que Mundela futa. Azo futa yo, azo futa bana. Mbongwa bana ya alors tu veux que moi je reste à la maison alors? Je reste à la maison, je ne travaille pas. Non, il y a chômage. Caleb, bon on a chômage là, mon akangoté. Et là t'abuses, t'abuses. Là t'abuses, je te dis, t'abuses là. Franchement, t'abuses. Ok, écoute-moi, si tu veux plus de moi, je sais. Je regrette. Parce que mbongo wana ya bana et ça juste pour tout sur bango le bilo baba za batuna vie. Tu peux pas coacher ma qualité encore à mes esprits na pour ma bana. Je suis désolé, je vous dis. Naza vraiment désolé chérie. Ok, Yoka, Moni, ça c'est l'Europe. Hein. Ozwanyoso, oye, ozwanyoso ngamoko la sukoboti, ozana mikanda, tu as tout. Caleb, tu veux quoi? Travaille. Je sais que tu allais arriver là. Moi je savais. Ah, tu savais hein? Je savais. Parce que les longs na zo mikanda na nzela na yo. Vas-y, je travaille trop. Non, ça c'est n'importe quoi. S'il te plaît. Ça c'est n'importe quoi là. Parce que toi là, tu m'as aidé pour que je puisse avoir les documents. Écoute, mais je t'ai aidé parce que tu es mon mec. Tu es mon mec. Écoute-moi. La chose est claire. Yokanga, oidanga na zoamikanda na pesa opebana. Parce que Kobo Sanate à l'époque, au Ipsangake, et Routana Congo Bano Botate, Yorona comme les 17. Mais là, c'est dit là comment on a été. Depuis que commis, au Komaka Kazai, Azalé Wabi. Hein? Deda Zawa, Anaka Popisotole, Zakaye, Yaka Gosenga, on me m'a. C'est comme ça que vous allez vivre. Hein? Mais Zakani. Oh, baby, ça tika bon. Tolobate, toi na ngambo, toi banki to bomba ka beto bomba ka eh. Ainde mwana moke afana kana ndako, o leisaka ye, o latisaka ye, o kipaka bana na ye, ye afandi beboy. Siko wapotike na mama ko ya garanti. Mobali na okoma Mario, akubonjonga ndako ya ngai, ndako kanisa. Okopoko ya mama mobali ya bato asa komoko, opesa mobali kwa jete. Dédé. Chérie, Chérie, pipa penja.
okosala kama luzito kwa moto ya malonga mwa malamu mais coupe oyo oyebi te ke fuza na pantalon poza kwaje okeko comme ça o coupe oyo letaka ntango akobeta dame tiki journée mobimba kozalaka na coupe oyo te papa tozosala makambo ya courant libanda okoma électricien te papa na obuikoye na courant yo pourquoi ozolinga kobakisela mwana ngai ngambo dede soko okangami na courant apo mwana ngai akowelaka mobali oyo alengelaka asimba yo bokanga bino mibale Chérie, opesi ma parent secrétaire. Te nanu te de gars comme la bière. Comment ça va? Ok, problème. Chérie, Déborah ça. Maintenant que toi qui pas tanti t'étais pour maman Mimi, abaye biso ba numéro. Ça va, problème exact. Nata la ina profiter pe nata la bato courant hein. Oh, kendalité oyo. Te na sota la bato. Tiki bato ouais. Maman, ok. Oso obeti sala ofemba zongelanga ndako butu liko kozese tiko kimaka bebo eh. Okimaka bebo eh. Bon, papa, on a un salade. Ah oui, justement. Mais tu apparemment, tu es en retard. Hein? Oui, je suis en retard, mais le quoi mon tout qu'est-ce là. Bon, moi, je vais profiter de la conférence dans le Grand Hôtel. Je suis vraiment en retard. Là, il y a les orateurs américains qui sont venus, donc je suis l'officiant. Je dois être là vraiment avant 8h30. Ah, papa. Bon, si on a la ticket, l'homme tout quand on a qui est dans la macro. Normalement, ticket en jour. Donc, si un homme se réveille par 8h. Papa, moi je gagne le temps. Hein? Yo, comme ça, ça monte tout quand on a qui est dans la taxi. Pas même du tout. Mon touriste sont boisés. T'es toujours qui est dans ma colo. Pourquoi nous n'avons des conférences? Bonne journée, chérie. Ouais, les choses ont le temps. Viens, on part. Mais, Pati, appelle d'abord l'intercesseuse là. Je pars avec l'intercesseuse. Papa, je suis en retard. Yvonne! Papa! Oui, qu'il y a un penalty. Oui, qu'il y a un penalty. Nous avons machine, elle a en voiture. Hein? Ne traîne pas. Nous sommes vraiment en retard. Très vite. Eh, mais non, moi, nangai. Disais nini maman. Disais nini tumbu nini kokera so saka na nani owe loke pokuta na yo baboy. Eza na mukaba makambo vie ya kelele kana mukara papa hein. Bonjour. Bonjour ma petite fille et mon petit fils. Bonjour. Et qu'est-ce que c'était? Nzambe alingaka ngai mwana yo na mobali nonde boyi bajoba ngai nzambe alingaka boyi bajoba bino mibale tika mwana fanda donc bongo mesa ngai nde masanga nyongo bodefi okomela masanga okona mabololo nzoka nde zili ya nyongo mais na vi ongala lingi yango te oyende nga malamu vi onalingi yango te ma fille nalingi yango te okomi bwenanga mama no nayi komona na okomi kofikisa ngai okomi kofikisa ngai ta mpili yango okufela nani yo mobali yango bayani okufela nani kama ngaya solution mona na tv oyo ekanga na ndako locataire wana soki asa apesi mwa yoko wana nayebisaki ye comme ça oke kofuta na ekole gradi obiki deboa na otindela epa na ye tinda ndeko na ntango yaya koya na kotinda epa na ye oyo kolekela mama na bino eza conseil monene mpo na bino oke kokolela ngai mobali oyo akopesa ngai soni ya libota kopela ngai te papa kopela ngai te tu me déçois Meina tu me déçois soni mpenza makambo ya soni okosala wana yake mama oyuke wenze okosala nini tosala wenze ntango ozwa bavertige uzozika lelo nakeka lelo esani ngangu nasala wenze depuis mokoni fanda wanzeboka fanda osina sa esala maya fufuka yo ninga kozia
komona Willy Moucheni jour. Papa, tika biso na vie, moi ami tu na palais. Bébé non, papa, yaya, leki ake cop. Cop 20 000, 30 000 liens on a dame. C'est le remboursement de l'équipement. Waneza Boussoba. Maman ya lali. Anelka. La photo boule fille, il faut comprendre les degrés d'inifité sagesse au Kendele. Ngana suis appel ya papi Moucheni na wifi. Abenga na wifi na kati na wifi to solena. Maman! On sait qui ça en fait. On va la tirer le clip ni. Le clip en 1990. Yeah yo. Après il va la naï. Je pas na battu, on peut pas le en plus, j'ai mis le roi Balion mon abandon. J'ai mis sur la table, on a coulé à l'Anthony. On le droit d'affaire à Makala. Ayaka na bapoka. Il faut ayaka na bapoka. Pas intellectuel, non, ça vient dans ta salle, tout le monde est dans le boga. C'est aussi comme ils ont mis sur la vie. Le sang clip à Lita Bembo. Face à Messi. On dit que beaucoup de mystique. Qu'est-ce que vous vendez dans beaucoup? Na tamboli, na lembi. Tika kin mobimba na ebi tous les 4 coins ya Kinshasa. Na tamboli on va peut-être bateka nguba na tamboli ti bango. Ka pona musala. Ba demande na tika suite ezati. Venez bisogolo ko musala na kine ko ma relation fait. Baninga fe bakoma ko sambela fo lingi ba relation ko yango bino na ba relation na. Nga pena na relation. Olanda bilamo na lataka. Nga pena mutu na defaka na ngana no forme. Et puis ezamba suka pardon fait. Na manka au trou mais na linga suka manki o te fait. Nga ba relation na ngeta ba papi Moucheni. Je la fais mal. Omo wanga na ngade. Omo wanga na ngai. Excusez le nez. Excusez-moi. On dit qu'un mot bon on peut savoir. Tant longtemps la peine ka moi me fait excuser na lobelo. Ngavuma na koza la muta relation na yo. Ve kolota nga na ndoto te. Yo mutaba fardi boy, mutaba papi boy nga na koza la relation na. Ah, lota ta lola. Ah, ben nga pena na kosa mai. J'essaie yo, là non la carida chero na boy. Kulio ba vitesse weneni na ngo. Ve atakutu nzala ngo somela mai na bula Girens. Atakutu chama mela ka boete. Nada je mama mela pe mai boete. Blanche neige. Là tu te rebelle boy. Mama tika na force ta boy. Pour ceux qui na misimbi pété. Paola kisanga misaba kumaka. Maman Nadine. Ah, maman Nadine, ça fait un bail. Maman Nadine. Comment tu vas, ma chérie? Ça va. Grand garçon, ça va? Maman Nadine, ça fait un bail, maman. Oh là là, chérie. Yango bana ba ki classe te. Bazokende mama, chauffeur pa yete, azobela. Mais yo mo pe fo kumba kati. Obi o like grand garçon o kumba ayebi. Nayebi déjà o kumba pe sanga contact nga mona ki na bonne classe. Quand nous avons permis de conduire te, ngana ke peso que tout est là en tout cas yo. Maman ba roulage on a so PC à 500 motel. Non, c'est ça. Non, faut kumba la bon monter. Faut kumba la bon monter. Oh là tu boucle d'oreille, t'es la personne de Oyangai. Ça c'est pas bien. Maman na comme na retard là, que ça va se mon. Allez va l'autre. Merci, c'est gentil. C'est fianton. Il y a des amis bien. Allez, c'est vraiment comme ça. Vous êtes transport vous qui me faites. Coco ça va monter. Yo ça la table, ma. Maman téléphone est Tanzanie. Ouais, kilo. Au revoir, ma chérie. On fait ça va venir après 10 on y a peu kuna na nini l'institut. Ma chérie. C'est la mort. J'ai vu l'enfer ma chérie. Nini yango? Maman. Oya nga mobali na bala. Na yebite swigara o yé na bala. To o la vie des hommes oyo ndeko na biso ayemba. Nini yango susu nini ngala omono ko ngenga boye ko bisa to za na problème na libala nazo forcer
lutte contre la vieillesse soki la vieillesse ndenge balobaka wana mama mobali nanga avandaka na ndako te osokuta ye mon premier abengi mon général soki mon nani kaka bamo tout le temps au téléphone il ne reste jamais à la maison mon mari tant mosu mosala Choco mosala ka ndenge ye alobaka akowa mpo na ekolo biso mapinga donc avandaka te omoni alliance leo nalati te nako motiongo na kati ya trousse non Choco otikosala bongo oza mwasi ya libala okotika alliance na trousse te yanga kutu naolata ngo te c'est parce que katanaki il faut nasalisa mosusu mais mobali no aza nango oui mobali nango aza nango mais yanga nde tema na ye monene nalongolaki yango il faut sobelanga mosusu mais l'autre fois nakutanaki na colonel azalaki na Georges Dacosta namonaki ye na alliance na ye alongola te pourquoi ezolongola alliance c'est pas normal mama aoyaka nango su na ndako te na mapinga kuna mosala kilo teni ekomosala soki ndenge nini toujours des raisons alliance naza kobeta na mesa esala makelele oyo nazonga boye mais bagi ne moko alataka elongwa te olingo oloba nini ata yo moko kotisa bere wana na bagalo wana kotisa ngo na ana bandeko na poto ba alibola bandeko na baza na poto obengaka bango te mpona nini Baselo blancha gazero de la pote na mteso ni modelo kemba. Je vous te vendre dans la faire sali ABC. ABC peut faire piquer piquer. Yo la vie na ngai. Bonne vie. Ngali lo fort na car soit pas vite vendre mais tout c'est kaka tout beta badame hein. Wa vie moi la bon. Qui pas ba petit tout ça ensemble mais vie. C'est ego ça la passe vie. Comprendre? Kwa misala ozoluka luka kuyingana ba moyi boyevie et puis ça m'a mutu nyoso ti comprendre vi ngai bi massa na ngamoko penet le massa na ngai le so monyo ndi matia so monyi massa de londi matia akomo kelika ntila mayombe awa na bachela kutaba seki banza kuna video ça commence ni ça vi Massa s'appelle l'hôtel, tout le temps nous avons chiki biya kataka classe kaba, qui n'est pas fait devant le verre cassé c'est kaba, hôtel ba pembo, mais le soir massa non du matin. Entourage ne nyoso ba fait mieux. Ah, anga tse ko giku tu boutique tsa boutique no tere ko ba no tere ma futa vie. Konenga na tanga bo, ça se en plus na commerce là. Ah, vie. Yimo mona masana aoteka ba fille mafuta vie kaba mafuta o somba zo na ngo. Ena bénéfice mo ko ndima te nga ko pa venga na ibengo très bien. Pona masana nga funga carré ndezali ba pourcentage ve ba 300 ba donc ata ba 200 ku tu veux ko ndima te ba pourcentage kaka bénéfice ko tana na ko prendre. Vero ça o sa miano bo sa mbuyara na kina lokata ma forme boye nga la memio to mo ke ba ko pona na la suba nzela ngo ponga be masana une fois. Mais ça na capitalité na ko tikika masana la tu veux vrai couloir avec. Bonne idée, prince. Danger. Prince. Là, mais tu ça la nuit. Tout copain. Ah, boyo na ndako ndo sabo ozanga ta musa pamba ta TV, atelo mata maputa super amer. Yoko seta la mère a piové. Ça vrai cop ngom na fungola yo. O sepela ve ona maman na cop maman la branchement na yo on peut sauter ve. Na ko pe la te na on peut ka branchement. Fait ça logique pour dire que na mona la prince soba. Comme ça idée ko. Et ça va me rappeler. Maître Benoît. Bené. Lita bembo pena la muki. Mon colonel. Maman. Oh. Mon chéri, tu es là? Naïe. Nayamba yo matinga. Yakama. Pana biso tulobaka à l'autre. Oh général. C'est là. Oui mon compte. Le respect mon général. Nakoka mon général. Mon général, colonel Longo Abenga Kingai. Professeur de mon général. Mon général, mission Lisusu, na Ituri. Te mon général, na koiko boya te, mais maman nanda ko azolela na lingi ko tambola bipai. Na zozo ataya ko solana ngai te mon général. Te mon général, ngai na sinya na ko kufa pona ekolo. Mission na ko kende mon général, na Ituri, na yoki.
À vos ordres, mon général, pour une semaine. Mais attendez, et pour ça, on a appelé Madame Kaka. Merci, mon général. Mes respects. La bande de Mokoyoki. Chérie Nangai, il y a 42 ans, bala soda indeli kam vanda boy tour vanda boy gom vanda boy kisangani mama eza bobele mobali oponaki bogisila ngai bilamba misato nazokende sikasika amada nini biso kaka boy Mon colonel, bakopesa bino peta ya repos bana mpona éducation ngai nakosana yango navanda na mwasi na ngai navanda na bana kasi tosi tondima kowa mpona ekolo tokosala boye bavoyage mosusu bokena ye mpo mama place masasi ebetaka mwasi ayebi ndenge abatamaka te oh sinatikaki yango na ndako eza ya kosala ngai mpasi na bakimo nalongola me eloko te omisila ngai bilamba mibale mama na nini nalongola nanu ma copine Kalabuye. Oza yo, okenda wapi Melina? Mama ngayo. Wapi oka malamu te? Ma chérie neni. Obunga. Omona na rasusu te, na ba réseaux sociaux zate, na luka ngako na réseau voyage. Wapi? Boni ba Chocolinda, ba Caroline, baza bien. Maman, baza bien, bango ko tomona naka presque met fois tomona naka na ba réunion na biso to sala ka biso nesto to naka Melina kenda wapi? Melina boye nini? Ma chérie, na ebelo boye te, na ebelo na ba vie wana o to mesana wana ya nini ngo boye? Maman, kota no boye pona moya, o te mo te moya mpona uti musika mutu ke ezoki biso ekoyaki ampane. Moi, côté, ça peut pas partir quand on a tamboté et moussala. Mangala zo ba problème belé au kondi matin. Nini? Ndeka oyebela ngana vraiment papa ba yeki olongole moussala kaka suite ka ba jalousie. Na biso to ko koma na vie moko kondi matin. Alors na côté kateka na côté kana pare oyo na zaka ngwa bien on a pona ofitela bana Minerva sim na bimisa libanda. Kolo babo na bimisi sim kana ndancha dikola mesa no kwa pena kipango sute sim na pena mona ngote moi pena retrouver ba numéro na mino exacte maman. Mais lo yebaki ndako yebaki pa maman yebaki biso nyoso yebi bandako. Poni ko yate Melina. To baninga to pona mato za baninga pona nini? Esa ninga paso yebi question na bengi Caroline na Chocoline da barondi mate. Biso nyoso to vanda réunion Melina kenda wapi nzambe to luke wapi to kenda kuna pesa ozalaka na Montfleury. Baby si biso bote kanda ku so il paraît zakinda kwa musala ya association ya compagnie babima donc mambo belé kaka to luka vraiment ma chérie donc lelo ezaka nzambe lelo za nzambe obi que so na bengi Chocoline na Carona fait que to monani ma chérie bako to bako ganga bakondi mate Melina camarade nanga mutema no ki passe a copine tika nzambo vraiment na biso kutu omonika biloko na oteko donc na uzonga pa mutu na teki na zuma midekelo wana nakangiseli mbongo nazongisi mpoka atalaka nafuta ndaku alesa bana epai minokolo baboye te kotekela mutu Melina yo mais papa azalaki na bozwi esila chef ne wana mena video nyonso te balongo ezalaka combien nanu kasi kotekateka so ozwi okutana babalon bien biloko bien 400 so okutani na biloko ka bongo nde ebomeli yo mpe mbongo fonga nasepelaka nazwi pa mutu bao bafungolaka deja oponi otekeli ozwi mwa mamidekelo wana okangisi mbongo te bon tosala boye ngana na mbongo moko bona yebaki te tokuta ezaka par hasard na oleka tema na ngana ketala nani kamada papa mwasi na botaki aza na veni oyo ngai natala ye après nazonga ndako donc nzambe kamto alobi naleka awa na mbongo moko me bana na ngai bakoli bakasika nde mpetumisama tio monga na osala biloko ka mpona mwa baklasse baminerva banini mpo yebisa bango tanti na bango atinai bango ata ya mokie ede nanu mpona lelo
tozokutana na Caroline na Chocolinda na bango nayebisa bango en tout cas komesenga mpasi meme bango moko soki bamoni boye bakosepela te bakoka vraiment mpasi ezwaka ata $100 oyo te mpona bana nzamba pambola tala oyo ko naosomba telefone natie simu napesa o numéro kozwa numéro na ngai na habite te senga ata bavoisine na yo yo tozali mayele okokanga ngo na motuti loba no numéro na ngai eza bon tosala numéro na papa donc ere moko akenda ngo mosala so obengi ozwi ye oyebiseka mei nayekuta tuna chaque jour so obengi 09 98 72 93 mayeleke wapi mena kosekisanga tie 98 72 93 13 voilà kobosana te benga mpo soki obengi biso numéro okobengela biso don j'espère ya solo te mama nasepeli nakutenga baninga na ngai antuka nasepeli dede partout na ngai yango momona na asutela bakamarade zonga nde na perda bacoordonné na bango boye nande mpe nakomaki ya mwa soni te mama ya solo bilamba nangatiango antuka mpona gumbelanga tiango na sachet esali combien eza mongongo te tia na sachet te nga na olinga te soki bongo na otika yebisanga combien napesa mbongo bilamba pianga siki d'accord tu es la plus belle femme que moi j'ai rencontrée. Et c'est bon, il y a un bana na yo. Hein, Mérite. T'as la place la personne on te mangai. Mérite na tout c'est kaka quelques minutes. Hein chérie, pour nous connaître ko ngai boy. Quelques minutes seulement. Na boy. Déjà na émission na boy. Parce que so pesinga mbongo kumetenga ti junior, il oti. Mérite. Sur les apports mbongo, ça c'est pas un problème. Mais pour le moment, quelques minutes me suffit. N'insiste pas, Junior. Nabil on a pu sauter. Mbongo ou pas, non plus ça. Chérie, Yoka. Non, ne me touche pas. Ça n'argent pas. Écoute, je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin de l'argent. Maman, mbongo ezali côté mbongo ezali. Mbongo nange nazosala mbongo pona yo. Bien sûr, mais wa pango. Mon acte na sali. Na fuka mpona yo. Parce que tu m'aimes, Junior. Oui, exactement. Et alors? Quelques minutes seulement. J'ai besoin d'argent. Si tu n'as pas l'argent, je vais. Chérie, tu dois nous avoir sauvé dans la. D'abord, tu vas me promettre quelque chose. Pour toi, tout ce que tu vas me dire. Je veux une voiture. Ah, bébé. C'est que ça, une petite chose comme ça. Ah, oui. Mais si c'est pour ça, tu as déjà ta voiture. Mais alors pourquoi tu me dis? Non. Je ne peux pas résister là. Qui? Avec ces jolis corps. Ah non. Arrête de me flatter comme ça. Mais tu es à moi. Oh. Chérie. Oui. On va choisir la voiture dans la chambre. Ouais. Le BTC, ça sort. Je n'arrive pas à l'heure. Toi, tu es là seulement à toucher ceci. Je n'arrive pas. Écoute, tout le temps, c'est moi qui travaille. C'est moi qui fais toi la maison. C'est moi qui paye les loyers. Mais ça ne va pas quand même. C'est ici que vous avez l'émancipation. Vous êtes émancipé.
Chérie, tu n'as l'année dans un problème, c'est déjà 3 jours. Nous en avons ma caméra. Il y a 3 jours, tu l'as nous, tu l'as encore colobat, tu l'as on y a bomi mutu. C'est un mambo. Et ça, ouverture pour la bicho. Et pour son bicho. On n'est pas petit dans votre bêta à la banque. Mon qu'on a pas, comme on est prince. Et tu as un cop mon oui. A bicho foot à fond. Ils ont pas ma foot. After pas bon. Et dans ma foot en 1000. Il y a bafu. Photo qui est dans on a chela. Surtout c'est rentable. Mais il y a un problème. Parce que le fond est athée. Bon fond est bon. Surtout $1,500. Pour sauter ça. Comme maman 1500 papa nane loko tadi que et gros à moi passer mais to ko bundana yo maman ko 1500 vraiment de 1500 au kutu obi que zabilo abatna te kana zumi de parce que 1500 donc tu beti mutu to zongo très forte hein tani ngozoto trop de doucement il faut comprendre. Eh ben oui, je n'en disconviens pas, c'est ça le travail d'une mère à la maison. Oui, c'est vraiment la femme idéale dont j'ai cherché toute ma vie. Amen. Bon, moi maintenant je vais à la prière. Tu sais que j'ai nuit aujourd'hui avec les mamans. Nuit de prière. Oui. Il faut aller, il faut prier. Oui, j'ai prié. Toi, tu es une femme, maman pasteur. Il faut être toujours modèle. Beaucoup prier, beaucoup encadrer les mamans. Hein? Tu dis, maman église, tu dois se comporter. Tu pars avec l'intercesseuse. Non, hein? Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas bien. Donc elle reste. J'ai d'autres intercesseuses là-bas à l'église. Bon, c'est pas aussi mauvais. Hein? Si elle reste là, même à 3 heures, on peut aussi se réveiller et il n'y a pas de problème, mon chéri. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois fort. Que le Seigneur vous accompagne. Amen, papa. Vraiment un bon service. Hein? Merci, papa. Je reste là, c'est pas pour dormir, maintenant soutenir nous dans la musique. Oui, et j'étais très bien servi. Satisfait aussi. La prière, on comment. Yo pe pasteur, baninga na prière, yo kana no kanga intercesseur. Pasteur à ta chambre, on s'amène, on soutenir prière. Hein? Ça intercesseur, c'est pas accompagner pasteur. Accompagner na ya 15 heures avant maman ya, hein? Intercesseur. Pasteur. Mais bato wana barespecte rendez-vous balibengi ngai mbongo wana atika bwe bapesi yo bongo okosa yo mpona nini ofembe nakendeki mbongo. Moi je suis un intellectuel. Quand je fais ma déclaration, j'ai démissionné, il faut que bopesa ngai de côté. jakombaki losambola ngai tata yo pe démissionné wapi ozwi nde participation babengaka ngo passion ozwi nde passion ezwi nde passion yango wana nasepeli mpenza. Maintenant il faut s'organiser. Ofembe moni yo oza mwasi oyo natiaka elikaka soki nazwi kama mbongo nayebi kokopesa ngai mbayela sor. Coco. Oui. Nani? Papa. Nena. Ma fille. Comment? Ah, mwana na ngai. Boni. Ah, papa bien, maman. Boni bino boza bien. Eh, maman. Namoni lelo na mwa sante ya mwa mayonge. Papa, ngambo songa kama malembe. Nini isusu mama?
bon mobali na zwi mosala te mpo soki azwaki mosala okokaki koloba ndenge okoloba wana te mama boni mama likambo ya mosala ekoloba mobali na ye ntango bande kosunga biso awa akosala mosala obande komona te on vivait très bien grâce à mobali na ye ezo soki mwa difficulté ekoti ezali kaka likambo ya patience ekoye koleka nango nga libandi na bandaka ndenge nini bomengo kaka mbala moko papa eza nango kutu bongo te eloko apasi makasi onga naoka pasi mwana bato azoboya koluka mosala te wakoma kaka kobetaka bajeu de 6 ya mbongo ngo mpe baliaka kaka tu wana nayebisi nga papa tokovanda boye te kenda te oluka mosala ube okenda ta esika olukaki otala ta soki réponse suite favorable ezali mwana bato aboyi te abimi mpe akeye papa banda akendaki ayebisi nga mena natamboli naluki nake kutu baplace natika badossier ata suite favorable moko eza te donc papa nayebiso vi nazonene moto akomi na niveau akobeta bajeu esisi akeba démarche ya mosala aza toujours pressé akozwa kobeta ja mbango akozwa mosala ndenge nini par exemple barépondre bambongo natikela bana bake classe donc mongo ya transport ye akenda nango na kwa makambo eza kiokoka ngata mobali na yo wana nayebi te vraiment akomi na niveau koboto ya bana bambongo ya minerval minerval te papa mbongo ya transport omoi bambongo natikela bana bafuta transport ake classe soki nga natikeli mbongo ye azwi mbongo wana akebeta nango bajeu de 6 c'est de l'irresponsabilité. Comment voulez-vous papa akamata mbongo ya transport mwana koke classe akekobeta jambo po mwana fanda donc mabo tika mpe mobali nakokanisa sala nde tosololaki na ye jour wana ye ayebisi nga ke jour akenda oluka mosala mpenza sukaka wana ayebisi ngai afandaki kaka pa bapetini garso babeta jeu de 6 wana mwana moko ayaki wana parmi bagarso wana apesi ye kope moko ya okesomba mafuta na sekebanza mafuta mbila bafia bamafuta mbila akoteka yango awa ça paye beaucoup donc kuna bayebani na mama Charlotte moko azala kuna na sekebanza donc ye nde mpenza akochaka soki oyo okomi na sekebanza otuni mama Charlotte dodo donc ye mpona makambo etali mafuta baza na bilanga epareke batara ya bambila donc basaka mafuta makasi asaka bacommerce asomba bafille akoteka kaka vraiment babini c'est rentable ayaki koyebisa ngai nga mpe natali nga eza bien mais siko mbongo kosomba mafuta ngo tokozwa wapi papa na commerce na nga moke oyo natekaka natangisa bana moko na kozwa mbongo ya minervala natali koyo natai na se na suki papa na osala ndenge nini nga nayeka kotuna papa soki ata osi ozwaki ata mikolo ata balocataire bakoti te ozwaki ata garanti odekisangaka ata mbongo ndambo mbongo ye deda asala ata demarche wana soki kaka tozwi mbongo na biso toye kozongisa mbongo papa yo mwana tata adefusa mwana mbongo yo politiki na yo bosaka na mama na yo ezima amo te izima mbongo yoka te yafuti na mbongo te libandi boni oyi na fanga na kati wana boni oyi na mbongo wapi mbongo moni ozwaki na decote soki finaliste aussi soki ozaka na sekeye te donc olinga tosala mwana kwa surprise mwana na biso akoluka mbongo non c'est pas ça madame izima amo te elofemi maintenant problème ezali ya mbongo oyo mama na wa wesi kosueve wa ezaki bauti kopesa nga mwa decote wa somona quand même il fallait koluka nini ya kosorganiser kosala quelque chose po tokomi mikro toyi kotika bino kaka boye bokotepa te nde tozali na ekasike tokamata mwa ndambo ya mbongo tosombi bino ata mwa mapango oyo kosunga bino mibale na bandeko na yo nsima wana kasi mpe mapango yango tokosombela be bango te mpe sikala na posa mbongo tokoki kokopesa mwana te mbongo ya makambo ya lopango tokekende na makambo ya mafuta ebi te proposition yokopesa papa opesi bosombi ta lopango ndambo ndambo ata bokenga soki totona toyi kozongisaka papa eza nango kokabela te eza niongo sikoyo projet ya mobali na yo wana ça peut coûter au moins combien ata 1 million de francs congolais osimba mobali na yo asasa projet ya mbongo ebele boye ba 1 million kasi yango alingi abanda te papa ok mais yo oza moto ya secrétaire ofemo abongo na nabombela mpe oyo mwana na biso nakobombela eboni mais en tout cas je vous donne mbongo wana mais c'est une piège na kosala mobali na soki okokoka kosorganize te nayebi te soki tokosuka na ye ndenge nini merci papa là je vais vous donner 1 million de francs congolais ça va nga ata na Afrique totongela bana ata mwa eloko comment tokobanda okende Afrique tobanda okoma kaka na ba flat
tokotonga eloko na biso moko te. Je ne sais pas. Nazokoka te, nazosupporte Caleb te. Oyo eza poto. Nga moko nazosala mosala makasi moralement, physiquement. Nazokoka te. Mais je ne sais pas. Lelo komi ke mbongo ya location familiale eza mbongo ya bana. Caleb atie motema, corps, âme, esprit na mbongo wana. Eza mbongo na biso te. Ngai na ye, il faut tout travailler. On doit chercher l'argent pour les enfants. Et c'est ce qu'il faut dire monter ma canne donc, c'est moi qui fais tout. Ça va pas. Papa, tu bosses, non? Mais toi, tu travailles. Bon, mère Belinda, nayoki ndenge olobi. Omoni hypothèse facilité. Omoni mutu lokola Caleb, aza mutu mo boye, alingaki trop fort même, kolata. Mais comme ça, ben échafaudage n'est pas ça là, mais nga matara. Mais c'est pas facile, mais de toute façon, c'est mon ami. Moi, je vais essayer de parler avec lui parce que nous sommes parce que peut-être yo mais c'est pas grave. Et puis, mais j'ai une chose, dans le monde en tant que mère, n'a pas de préoccupation, il fallait na ebisa yo. Moni yo vandana kale bien. Yo ba dégâts ninga les gens na mamba basi. Dans la baie ba pecha mikili ya basi dans la baie bango. Mère, na suna besoin na bango. Combien de divorces? Oya suko pecho yeba ki ya suka oyo. Ya suka. Obi ka bokelinga bilo libanda. L'homme, quand la bongo ba pecha mikili na ebisi yo ba pecha mikili. Kolobate. Ah, on fera pas une écoute. Avec qui là, il y a une nager. Ah, vraiment. Quand on est au lobby, on a la course à yote, basi à poto. Na yebisi yo. Ah, mais ça rien. Quand Yesu mutu, aza Yesu. Biso tout au tikali, tu appelles à battre. Basumuki, tu appelles à ma faiblesse. Chérie, tu sais quoi? Tala. C'est toi. Tu le fais. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux, toi? Calme-toi. Sois calme. Ok, ben vas-y, sois calme. Allez, fais-moi une bise. Tape-moi là. Tape-moi là. Mais quand tu es venu, tu m'as pas passé à moi que j'avais besoin de bise. Tape-moi là. Laisse-moi. Tiens-moi, poteau, t'entendrais, c'est derrière l'amour. Mais tu sais qu'il verre, son. Donc, il barati. Ah, Zambi. Omoni, yé, azan la petite sœur. Nani, tata. Yeah. Azan la leki ne moga na bled. Très bien. Ah bon? Solo là. Yé, na français. Beau solo. Beau solo, français. Solo là, lui c'est un français. Ni bala ne ucho kufa. Encore bino bana poto. Boniko boya biso. Yo pe na va projet là. Na va projet. Mais nana bagarre. Nana kata bagarre. Caleb. Mais tu fais le... Pourquoi ça la robe? Yo boyanga. Au lieu que c'est la rana boya, yo boyanga. Bino boya bino. Tu te trompes là. Poto bino. Bana Hollande. Vous avez marié ne fait na biso. Na biso mi ba. Na bino ba. Na bana na biso. Bled. Mais vous n'avez pas de mosca ya mtu wala. Je t'ai dit quoi? Vraiment on a dit mais comment c'est sérieux? Hein? On l'a vu ni tout bête en haut. Je peux voir la fille et tout, yo bi que moi je suis français. Non, kola no bilo wana te, yo bi ka mutu na kola no na te. Parce que ngapela zaki na bulo wana mais tant ya bimisi yo za masolo nango. Hein? Mère. C'est pas un problème. Vous avez la photo na dina mona yene. Si, on avait un mec là. Petit tour là. On a sur photo là. Mais ngana lingi ba aventure te moni ekomi ya Caleb ko lobisa mère, parce que ngana zala déjà na idée ya kobengisa ye. Ah OK. Surtout pour na bana, à s'occuper na bana parce que Caleb a lingo travailler te. Atikala na bana pour comment bosser. Tu peux pas rester comme ça, tous amis mikolo hein, il faut tout le camon pour la bana biso. Voilà. Elle est là. Waouh. C'est bien là. Déjà, elle est très belle. Mais merde, c'est pas un problème. Non, tiens.
Yeah. Nga kocha nanga mukanda nanga jepi. Yeah, na kocha mukanda nanga jepi na bakisi nanga tambo ndamba ya. Parce que mais Lewis, fais gaffe, c'est ma petite soeur. Est-ce que na masolo bela yo dinga est-ce na zamza. C'est ma petite soeur, bo ça va jeter. Moni ba biloko kale ba. Wana bola tona mutu na yo. Ene. Village baza bongo. Comprends? Ah, venanga délire. Mon gars sur le mot boye, et ça quoi conseil na pesa ba jeune chinois, ba jeune tout ya lelo. Et belé ba ozomona batanga ba lelo, tenga na ka diplôme, nazo msata so bozela ka ke tuza misala. Ta ba poste msu ba ko pesa na mboko. Ba pe ministre na 12h. 12h20 tout le monde nganga makasa kishasa wo. C'est comprends? Donc tout ce salité, ça va dire on n'a jamais na ko sport, tout ce job. Tu vas y ba poto. Tu vas y partout. Mais la chess sport TV, la chess sport na commerce, on a ce vidéo chala, ça commerce là le nzamba ko. C'est la benesse la kali unafanya bete, officier na ngastela ka songo, c'est tile na mbongo, on a benga fena mbo, ingeza pass na kino pour na fibre. OK, conseil au pesanga, ndimango. Maintenant moi ba doute. Heureusement monter mes pétarara chérie, yo biga mère Melina. Donc là remima, tout le monde ça la ta lelos. Ta la lelo ba conteneur, ba makambo belé. Lelo to, le na kino partout au Kindaka. Tombe le ba grand dépositaire ba mafuta mbila. Na on demande to bandana, foni to bandana ngo. Yo yeba, na ba bidon. Ah, mais ta le nzamba pa moli to mo kende mais mais ndo na quand do senga jo flash que non faut mera tikalaka ba rappeler ngoko. Moni ba prochain voyage toujours préparé. Mère déjà na sina 4 makambo wana. Donc a obandation voyager na bisoté. C'est là on a eza bibali. Eza ya basi. Ah, il faut que na parler à l'ambaka. Bisoto ke na toujours là. Et puis to banda to e na tika na ngashi. Yoke. Et bozongi to ko meli mère Melina. C'est ma doda. Et moi ça fait ce loup. Et moi ça c'est pas c'est grand votre mère. Modem mtu aleki asema wasende après baba komesa da na biso nyonso tundai na kaka mtu ekiona mtu wana mtu kizana ba biloko o eza siko o biso ti ba bidon sur yango soki de ba charger ba fille ba bidon le parce que non toi qui moment tu peux charger mafuta tu na ngo ba commande ba nyonso ngana non ba papier na ba commande nyonso ji ba check mtu zana ngo tindi c'est muso tout ezali eza déjà bien classé que pas na yo kinde kumuna ba to bile ba se ba commande ni ba matika sur mo donc fona za ma prépona oui, il faut que tu papa Bokilo fasse pour mêler 5 bidons surprise. Papa Bokilo fasse 5 bidons surprise. Velangai, tif noir. Les deux Pemba. Double coach. On fait les négligés. Ça va. Aïe, Vatika yo. Vatika yo, comme ça on guérit. Des deux Pemba. Oui. Yozala kabu so bandi na nga okanga ba sapat donc balasi awa. Donc bolingo kende papa. Merci. On a pena za na posa na yote. Oh, mais je n'en disconviens pas. Mais quand on a posé ça, bien sûr, mais je cours derrière les temps. C'est pas aujourd'hui que Togozo me sous débat. Et ça qui est déjà clos. Johnny n'a boité papa. Donc yo nanda ko oyo. Okanga maka na 2 heures du temps. Papa, donc 2 heures du temps toko bakisa te. To petit peu moi na te papa na ngai. Non mais comment t'as moi échangé le côté? Moi je reste derrière mes principes. Tu sais combien j'aime ma femme. Je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette femme-là. Nalinga qui koko sa moi si na ngate. Mais à force il y a malobo et bisa un jour à un restaurant. Na lobi non, na we kotika jeune fille oh yo azape na ba qualité na ye.
nakoloba te ke natika yo kaka boye au nom de cet amour oyo olakisa ye nga jour wana. Chérie, s'il te plaît. J'ai accepté, c'est là même maman, pardon. J'ai accepté à mentir ma femme que j'aime beaucoup. Je nous en bats la libosoté. Papa, tu t'en comme un niveau pour botter parce qu'il faut les gars. Ce qu'on a dans la taille au fond de la mballe n'a raté, malgré au bala. Johnny n'a pas pour ça na yo, n'a pas besoin de faire na yo. Ce que vous avez pour ça, respecter ma principe. On a respecté ma principe, non. Des heures du temps, on a dit on a cocaté. Je devrais te donner 1h30. Na viola loi et entreprise na baksa 30 minutes pour la yo. Mais quand c'est dans la source de punelo comme ça ya cicaté parce que au yebi déjà ma clause des qui bien définie en amont. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont changé. Je t'aime beaucoup. Na lingaka yo pour olinga nga ndenge nazali. Olingaka pe famille na ngai. Nga pe na lingaka. Na lingaka pe mona na biso. Mais soko limito umela makambo famille na ngai ko betaka te. Makambo air na nga ko kotaka te. Donc, tikala on a pessio les yo. Compris? Papa, vous toujours maintenu la décision là. Oui, mais non, ils ont changé parce que ma femme sait que j'arrive à la maison à 17h. Et alors, ici, à Dassa, là-bas, maman Nabino. Maman wapi? Maman wapi nga boniko Jean. Maman wapi? Olekisie. Maman wapi? Omoni na kata ndako. Bana bazami balé. Et yé bana partout. OK, eza babo na Jilou. Bana mususte. Bana Bazalaki. Bazalaki Mibale. Bazalaki Sikoyo bakomi 4. Ekofo tala ngaite. Nga naza Rachel nazoyebisa ngaite. Ba jewa no sala kinasha ngaite. Bana na kata ndako. Ba mibale. Bani. Comment noter? Rachel, Nino. Oza elokote. Na nini mama ninga? Na yamba s'il vous plaît. Zoba ozo yebisa nga na sali wana. Maman. Na sala kango na yo. Na nini? Na sala kango na yo. Na nini na ya mamuninga. Wana yonga na mwana muluba mama sina te. Rachel. Papa Bengisi Bisotoso. Rachel. Restons calme toi jusqu'à la Tu ne fin. pas poser. Yamba kiyo. Rachel. Kaka na libana. Delo nko ya mamuninga te. Ninango. Adasa ko fanda. Cécile, c'est moi qui parle ici. C'est moi qui parle ici. Comment? Papa. Papa, s'il vous plaît. Tu penses que... Tu penses que je vais rester comme ça? Que tu acceptes ou non. Voilà. Donc je termine ma présentation. Likayabu. Patron. Quand j'appelle, je veux du tic au tac, ok? Merci, patron. Où est partie ma femme? Patron, ma femme, il est parti au marché. Nana. Pas encore, patron. Maman Zawapi. Maman bimaki papa. Ajwaki banda tongo kutu. Ozalaka ndoki? To ozomekanga? Jusqu'il-là, non, patron. Non, moi. Allô? Oui, bonjour. Quoi? Mais c'est très tôt! Non, Oui, je disais, le mardi, non, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Le mardi, je vais envoyer Fabrice qui viendra la chercher. Mais écoutez, je voulais quand même dire que c'est trop...
N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'as rien à dire. Hein? Papa, s'il vous plaît. Oui, mon fils. Papa, je crois au Vandisi Bisso, nous avons un problème avec nous. Donc je crois, je vous remets la sincère vue à considération en tant que né de la famille. Oui. La curiosité, si vous me permettez, là nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Maman Adassa, voilà. Oui. Je veux savoir. Les frères biologiques ou ce sont des enfants adoptifs? Non. Popo, ce ne sont pas des enfants adoptifs. C'est ma progéniture. C'est-à-dire les enfants légitimes. Vous avez relaté, c'est Marango Kori. Donc ce sont vos frères. Ok, pas de problème. Deuxième question, papa. La maman Adassa, elle est de nationalité congolaise ou de centre? Non. Maman Adassa, que vous voyez ici, elle est congolaise. Son père était ambassadeur là-bas pendant longtemps. Elle a étudié là-bas et puis elle est allée étudier aussi à Paris. Et puis elle est revenue là-bas. Et moi je l'ai vue, je l'ai épousée. Voilà. Donc, c'est votre maman. Hein? Moi, si je suis mon président, ce qui est bien, au moins, ma caméra, c'est que vous allez bien. Merci, mon amour. Merci, mon cœur. C'est fait là. Bon. Alors, ici, voilà, tu as dit Libota Moko. Oyoki, Bobo, tu es l'aîné de la famille. Tu dois assurer. Il faut réunir tes frères, tes soeurs. Vous avez une sœur. Moni? Ah, aussi, tu es moi aussi. Ekofo. Olobi toza Libota Moko. Maman bo. Moko. Tata bo. Moko. Oh, nyeso baza bana nga. Bobo. Oh, nyeso baza badeki no. Voilà. C'est pourquoi je t'appelle mère supérieure. Bobeta maboko. Bobeta. Voilà. Bon, ça va. Voilà. On va au jardin là-bas. Toi qui es dans le jardin, toi voilà, toi mets là. Parce que maman on va qu'il faut fêter ça. Alors, allons au jardin. Toi fêter. Embrassez votre sœur. C'est le bienvenu. La sœur. Ok, va. Je suis content d'avoir une soeur maintenant. Bana ngo basika bilongi ya bandeko na bango ekoko. Ekoko. Il a ma casse. Pour une fois que tu dis quelque chose de bien. Ta sœur est déjà arrivée? Non, elle va arriver bientôt, je pense. Peut-être les embouteillages et tout. J'ai trop faim là. Je l'appelle d'abord. Atikelenga ba video yango nazotia ba nini afanya ketika ngo ka jibe po na Sophie Bank mais chisiko nazomona moto atika ndako ezati yango yokutanga ko. Benga ina. Ngapi naza déjà fona ke nazo na tala ka ba molili kotambola ba bitu et c'est pas bon. Oui ma chérie. T'es où comme ça? Moi je viens à peine d'arriver. Ah, ok. Donc ça m'a pas beaucoup dans la maman za makasi. Servir yo. Non, là c'est là. Eh encore yo. Eh. Olinga bosi. Bala bosi, bona linga boya na sepela na bino makasi vraiment. En tout cas pour inspirer nga. Libala na bino vraiment isala nga esengo. So nga pena ozola mobali boye vraiment ezala esengo. Ma Silva. Ngana sipeli mpenza umoni ndenge bufandi na tata ngaza kusala ngesengo. Mama moni tukulisi yo. Na bubotu nyonso na butosi nyonso tulakisi yo ndenge mwana lelo ke libala biso esengo tuza kusipila mama ndenge oke biso kufana biso ale s'arrête mama ke libela mpe kuyamba lisusu awa te mpe awa tukuyamba bino kaka mbala ya sima soki boyi na bebe biso tuyandi bino mama bufana na libala kitoko mama bufana na libala esengo papa na ngai tata. Ok, en tout cas merci beaucoup maman, merci. ngape lokola tata mwasi ya Silva tate loka kubakisa ezalite naza kutala kaka ndeko nanga soki azalaki amona esengo bana bakomi kubala tobokoli bino na pasi mami papa bufwande
mwasi na aza lisusu na papa te papa na ye ekomi yo bufwanda bozala na kimia obosa na nzambi te Donc maman, je crois ngai pe na sepeli nde boyambi biso lisusu awa. Merci mingi pour la chance au bopesa inga na bandi na kotelaki na ndenga fenêtre te na sali nyonso en tant que mobali na koteli vraiment la porte boyambi nga bosali na confiance lelo naza esika mona molongani nanga nakomwa Silva ona limi mingi je crois oyo etikali kaka elobi maman toya sokotala bantour na bébé maman oza déçu te oza vraiment la parole na biso toyebi que oyo ekangami na se ekangami mpe likolo okola nzambe eza permettre relation oyo donc c'est que provision mpe ezali. otiki ene elembo boye aboyi kolina servir abikati yoya en tout cas libala na bino kitoko makasi eza bolingo te bolingo eza na kati ate bembisi partout eza bolingo papa nanga kosilika te pardon vana na bana kolobola chosi ya nanga nazoya mbangu tala na biminga yake oyebi ke fele ketika babarido oyo fele ketika barido banda kala nakei na tiki okena lukwesi ndeti mama kasi obene tika ngo pa jibe mpongo te na Sophie Bandi on okende mbangu pressing lisusu bureter yo moko otia bape yo pe osala likambo moko te barido ya pressing mosusu osusu pardon sala kaka yo tika na bolingo longa na kene wa mbangu yaya bon osukoli après oyo kolia n'est-ce pas taka soki olobi na sali nayika osokolaka kaka yo na sali ok allez viens nini na ngai bato bayotokobana otika bango bafwanda toza kotela bakoko mama lelo te tika nanu bapende akende kosolola nanu na mobali na ye tantine tika fanyana na ngai natopina zukuka kutambula kuchu kubala sika mama basema kino bakuyana ndawo umona fami asala kamusala tetani dongo la mke kaka boy asale loko te yo bobi pasinga na omona te na okoka te absence moi moi eza remarquable la vie nanga mama zela kuya dimanche bon waya okende na fani lelo mama pesa na conseil tula kusai kulamba kuya kusala na musala fani zobla bato kende zobla mama tika fani te butika fani nanga sko ovanda la noni bino mbele bozaka bino mbele bokangisi mitu obeta masolo nga solo na fani sko fani akomi vraiment na yeli mama nanga mpona nini okotolere bamaka omoni mwana mwasi wana baye na ye na ndako nanga na boya alala na bengani na bana na ye mpona nini yo ozokende koautorize alala na kati ya ndako mpo nini ozolinga motu mo ozokoderange biso na libala ozotika ye mpona nini asali kindumbane na mboka wana baye na ye mama bosolelo likambo okamusinga vraiment koko kondima buzoba wana te koko kondima buzoba wana te parce que ekofo alekisi parce que so tozotala kaka bo omoni mwasi mosusu oya na bana eza nini oyo eza jardin d'enfant te mama mosusu fo toyebaka mama boyeba biloko obizoso telemeli yango nga na telemeli yango mpo nga deya na telemelaka yo mpe fo tebe so telemeli yango buzobo ekosila nasilisi koloba pour l'instant mais soki mosusu ye nakoloba lisusu mama mpo ya koloba eza ebele nondima te na boyi
omoni yo osila soni mpona nini mpona nini yo mpo oya kolinga mobali na nga soki yo oyaka te me makambo nyonso te eya te yo oyebi te ke ntango bayaka na yo nga mpe na yo kaka motema mpasi ndenge ozoyoka wana sikoyo nga motema na nga ekomi vaccine nalingi ekofo aya ata na 5-6 basi motema na nga ekomi vaccine naomona bino nyonso loka bana na nga loka baleki na nga yo oyebi te ntango yo oyaka nga mpe na yoka motema mpasi okosipotango loka yo oyaki kolinga mobali ya bato aza na mwasine na bana na ye okosibir na qui tuera par épée périra aussi par épée eza liloba na nzambe okosipote ozoloba te lokola yo ozotolere biloko wana olobi na nga bongo Oh, ça va, papa le père? Bien, papa le Gibouni. Bien. Content, maman. Vous allez bien? Que vous n'avez pas de soucis. Je te sortis un album, hein. Chérie a consommé, mais cette consommation est fantasmagorique. Je te dis. Non, effectivement, j'ai à consommer. Dans ma jeunesse, mais écoutez, bon, j'ai brûlé mes études. Odi. Entrez. Oh, papa Alex. Oh, c'est mec, il bonne. Yaka, content. Tika pele tu mako. Oh, papa Alex. Boni. Ça va. C'est mec, toujours chic, hein. Yaka. Oh, ça va bien. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà. Papa Alex, va t'aider. Bon, on a biloko na mutu boye eza batia awa opaleki nga nayebi ono oloba te yo oyebi bien omoni mobali yo oyebi bien azaka nde epa na nga oyebi parce que nazoyi so mpona kosunga yo nga nayaka lokola aide mason epa na yo so yo oyebi parce que ekofalobaki akobota bana misato ozolanda ntango akomi epa na alobi te Rachel nalingi yo po obotelanga to bakisa mwana moko alobaki teke po abakisa bana wana mosusu yo lokolo ozotolo mama ngana olobe eloko te ngai okobenganga na telefone okobenganga te mpo nga na ye vers yo na faire voir yo parce que mobali aleki yo koka yo oza aide mason soki aide mason oza na nyonso yo nde ofonctionnaka nga na fonctionnaka te sikoyo mpe mo ozomeleza ya nini soki oza sire na yo oza calme te nga nafanda calme mpo nazalaka sire na ngai ata bazwi bino 10 me yo kaka motu moko ayesima na yo leki na ngai kabolaka ozomela mpe yo oza sire na libundelo nyonso ozala calme okanga mobali kuna ayaka awa te ye mpe akofanda obanomona mobali te eza sire na yo mo mobali mama bakabaka ye te aza lipa te kasi nga akabela yo te yo ndo ozondima nga siko nakoni okokoma meme mwana mwasi wana etali yo po nga biloko ya boye oyebi nga naza capable ya kosala nyonso ngali mpona mobali nanga yo lokwa yo kabelanga ye bon problème eza te nga naosala naosala me moto atuna nga eloko papa leki oui oyebisi nga te boye na mopaya boye fali boyebisanga na se préparer osurprendre nga ndenge nga mpe basurprendre nga semeki nga mpe nayeba ite grand fois yebisi nga kaka nakende na parking nakende ozwa moto donc chéri yo oyebaki ozoya savoir quoi mais mopaya ye na ndako tu sais que nayebisaka nyonso mais là c'est la famille, tu sais qu'on est africain, c'est la famille, il fallait quand même. Mais tu as quand même un tout petit peu traîné, hein? Ah, grand frère. Mais lui aussi, il ressemble beaucoup à ma tante. Hein? Vraiment, yo, Osaka Boete, hein? Vraiment. Ça fait des années. Quand j'étais là-bas, je t'avais vu, tu étais petite. Là, quand même, tu as pris quand même de la considération. Papa Leki, namoni boye kaka o présenter nga mpaya te o surprendre nga azamona nani. En fait, oyebi. Non, ça veut dire que on a bêté le solo et maman Leki nanga moko kombo na ye Milolo Mwanza. Justement. Milolo Mwanza oh lo ba voyage voilà. OK. Ça moi libanda mboka. Mais siko tata na yenda kufa. Il fallait vraiment
fallu... Ce qui a... Bon, pour Kaka, son père est déjà décédé, mais quand même, c'est une fille bien qui a été... Bon, elle a dit quoi? Nani, papa Likayabu, Yaka. Fabrice. Grand frère. Bon, moi, c'est bien peu bon. Reza, ma, tu as dit papa, tu n'as pas de temps ma papa. Yana, yo tu as kuna. C'est mec, il a eu un message. Oui. Maman Tina, dans le village. Attendez le nièce, Nabiso. Vraiment, oh, il est banako, quand il s'est bien, il est banako vendre na bien. Oh, l'accès ma camunioso, oh, balakisara moi si, oh, préparer na libala. Vraiment, il est banako lengela, et on s'est payé à ma case, si ceux qui penda, azu penda. Formation na yotanga, yoza maman moboto. Oui, vraiment, c'est une considération. Non, Fabrice, tu sais bien que moi, depuis que je me suis marié à cette femme, c'est du bonheur. Exactement. J'avais dit même que je sortirais deux singles, c'est qu'on appelle ça comme un album single. Mais bon, je disais que je vais vraiment lui faire des chansons. Ah, c'est Vous avez un problème? Ah bon, je pèse pas, je crois. Ah non, arrête avec ça s'il te plaît, ça. Mais c'est normal. Avec une femme pareille dans ma maison. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est rien que la joie. Et Sengo, un amour vrai, je sais pas. Je dirais pas c'est un coup de foudre. Non, non, ça c'est pas un coup de foudre. Mais c'est normal, chérie. Hein? Je suis à tes côtés. Hein? Tu sais, à tes côtés, c'est la joie, c'est un amour vrai. Bébé, nazo flatioti, je te dis ce qui vient des fonds de mon cœur. Sérieux, là je blague plus. Nazo blaguer le sous-souté, nazo ça aventure. Mon amour. Bébé. Mon choco frappant. Franchement, tu sais, Nzamba bien. Malgré Nzamba bien, a commencé la jalousie. Bah oui, je t'ai dit, na Lola Kuna, ça va pas. Tu sais pourquoi est-ce que ça marche plus? Pourquoi? Nzamba salisi réunion, bah Ange Gabriel, bah Ange Nani, que ces derniers temps, Nazo adoré les sous-soutés. Et je le fais seulement, pas moi je suis aussi là-bas. Et Nzamba salisi jalousie, ces derniers temps, ma femme n'a pas côté en sous-souté. Ata ba démon baye, en côté en sous-souté parce que la comica ko adorer moi sinanga, ko louer moi sinanga s'il le faut. Donc c'est normal ou bien Pardon, et je le dirai toujours parce que tu le mérites. Ah non, bébé, tu sais, tout le monde a aventure. On a vraiment essayé ma vie. Tu sais, Mboule beta et beta, Boutou et kota et kota. Je te promets sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, je te resterai fidèle. Si fin y a ton nanga sur terre, je t'aime beaucoup mon cœur, donc rien que la mort qui peut nous séparer. Romain, Gillette, ça. Ah bon? Et t'es pas d'abord ça. Mais comment est-ce que Baroko ça? Cet amour est incomparable, je te dis. Tu vois ma femme? Ça c'est moi. Pour elle, la rue qu'on dévorait mon tout. Pour naïe, n'a pas qu'on préférait qu'on s'en gagne sur la moquille. Mais bah tu sais qu'elle a encore monté mal. Je l'aime à mort. Rien, rien, quand je dis rien, rien. On peut m'empêcher de manger, de regarder, de voir, de tout faire. On ne peut pas m'empêcher. Je ne sais pas comment. Non, mal à l'aise, non chérie, tu le mérites. Tu mérites tout ça parce que Nazo non moi c'est habilité. Ah bah oui, akobala nandenga mabete parce que à mon couple mon exemplaire. Je t'aime, je suis fidèle et je le resterai. Moi aussi je t'aime beaucoup. C'est normal à emboîter les pas, n'est-ce pas? En tout cas, bien le bien. Eh, vous savez, là d'ailleurs, c'est à ta présence avec beaucoup de respect. Et si tu n'es pas là, pose-toi des questions. Vous pensez pour samba mo yo linga ya kubala mbala moko. Hein? Je crois là le rôle à te commis au Pesayo, ma pose au canalité na vie. Je crois que c'est trop tôt pour toi. Donc tu peux non, c'est pas trop tôt mais torturer. Hein?
Bon, ok chérie, apparemment, ta soeur s'est gênée. Viens, on va aller. Non, je ne me gêne pas. Non, je sais que tu te gênes pas, mais oui, si tu veux, même dans mon maillot, c'est pas un problème. Là, je suis là pour... Ah bon? aza kilo ata mokie tende babara sac à mbongo na mwasi nini epesa. C'est ça la question, non? C'est ça que Kofi avait dit. Après, mais je crois à mbongo ne pesa. Non, elle ne pèse pas, je te dis bon. On arrive, hein? Jalousie d'elle. D'accord. Bon amusement, hein? Ok. Français. Solo là, c'est français. Bala ne uti. La copine pas la